Canal Congo TV is Voilà Canal Congo TV Mbote na bino bandeko balandi Canal Congo Musique toyesu na numéro na biso ya sika oyo tokoyamba bankumu to bakonzi minene ya direction générale pe nationale ya groupe de guitaristes kimbangistes oyo babengaka bongo GGK. Vraiment lelo tokosolola na bakonzi na biso koyeba ndenge nini groupe de guitaristes kimbangistes et kotaki na kati ya lingomba nani oyo akreaki groupe yango et puis babandaki korepete ndenge nini banani oyo bazalaki à la tête ya groupe wana po lelo groupe de guitaristes kimbangistes ekoma monene epanza na monde entier wana ngai na sali kaka annonce mais kasi na kopresente bino bainvité na ngai bokoyeba bango et puis tokosolola na bango masolo ya lelo eza vraiment elengi mingi mwana ya GGK nyonso bakimbanguiste nyonso parce que vous allez vous dans l'émission vous allez jamais déçu. Topesi mbote na bino baiko pesa confiance na bino l'émission na biso Canal Congo Musique et puis topesi babone nyonso ya Canal Congo mbote na bino et puis onan nyonso na s'abonner na chaîne na biso vous allez jamais déçu. Sans plus tarder Tolobi, bonjour papa. Bonjour papa Joseph. Oui, na plateau na biso ya Canal Congo Musique, merci d'abord. On est pour répondre à l'invitation on est notre salaki pour na kobeta biso ya GGK. Papa tu lingi to ba kombo na yo na ni peza na ni na groupe de guitaristes kimbangistes. Comme tu as dit nous sommes tous merci pour le mutuna pour la gaïa c'est papa Timba de Fwana Sadi Albert. Donc le GGK est le conseiller général. Merci papa conseiller général Totani papa P Azali et le mona papa conseiller général Tony. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé, sangoni de même émission na émission Canal Congo Musique pe ozanani utangi pe pour moko balandia Canal Congo Musique bae bae. Pour la santé de madame la Roland Yamini. Bon, pour la musique comme la main papa Paul Katala Anik. Azali conseiller national de GGK. Merci Nabalandia Canal Congo Musique. Tout ça n'a été que papa Gracia Nonde a la commande, papa Gracia Nonde a réalisé mission Kitoko, mais avant toute fois que tu as un zingo et masolo na biso, tu conseilles nous papa Gracia Nonde a biso nzembo ya GGK, bandingo ya GGK ya kala pour te zongi sa susu mémoire na sima avant tout que tu as masolo na biso. Papa Gracia Nonde a vous. Wa utunakia tatanzangi utubandili wamute twafirike mfumu iti ya silulu ya kutukila kumwa wa utunakia tatanzangi
wetadija mwezo kapani tungira ewa wetadija titumbura kandanya sona wa utubazulu tatanda mingu kutondele. Papa conseiller général, tout le monde est bien au CPI, on a pas de biso ya chana comme musique. Faites la mission dans mission, et puis vous allez en commun. Et puis vous continuez à groupe GGK, vous okola na kata groupe GGK. Groupe yango ezala kindenge nini. Et kota kindenge nini na kata lingomba, meka vous expliquer biso na molai nyonso po ba musicien GGK pe ba kimbangiste ba yeba histoire ya groupe GGK ndenge ebandaki. Il y a mon apparition dans l'ail, nous sommes sur contemporain de la mondiale, il y a ce saut commenté au lieu pour la Ousala, nous sommes pour le historique de la GGK. Là, il y a depuis que la GGK, ça fait à peu près 40 ans que c'est déjà dans le groupe. Nous sommes pour la historique de la GGK, parce que nous avons pas de ça. Nous sommes pour la GGK. Bandaka avec comme GGK la nini depuis le versus matériel et commandé à une premier comité de GGK et voilà un membre de la deuxième profession deuxième profession de la hiérarchie pour on a poussé GGK mais c'est là déjà depuis à partir dans les années 1963. Maintenant, on a la GGK, c'était ensemble de nos ordinateurs, soit la guitariste, soit la guitaki, soit la guitariste, mais ils étaient ensemble de nous, ils avaient batata, nous, 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 ensemble, si on avait la guitare à Monco, ensemble, la mimi, la mimi, la gloire, donc la distinction. Dans un point, sur la guitare, la zéro, la l'église, on va voir la guitariste. Quand on les a dit, Papa Tima Jemawa, Ordonné Jemawa, aussi ça va venir au Congo, l'hiver de Mawa. Jemawa, nous voyons, un papa Tchomi, comme on a dit, il y avait comme jeunes gens. Les jeunes gens de la vie, papa Djolame sur la canne, c'est le maître d'Arda, un papa Tamo, Bernard, c'est le maître de l'os, puis de la jeune gens aussi. Ok, groupé, ils sont les Allemands, là, dans le ils allaient ensemble, donc on viendra la guitariste du coup. Mais tout ça, tout ça, qui va là, 1971, très situé contact. Après le test, vers le 71, 72, quand on va aller là, moi, non, il faut. Après, bon, c'est le Sagramo, le Coma, il y a un mot officiellement. Parce que là, c'est le gars, le Sagramo, développé, après, la zone de Kanzé, la Mamo. Kwa hiyo tunaenda baadaye wana shamba la restaurant bakita na asante papa kimu ndio mwana wa sagara premier civiliana papa tumampa samba bora di apesa di ndinzi na papa kimu abon sana ba la jeune fille yo la jeune fille yo na kata la jeune fille a été ndio dans la JR la jeune fille pour passer sanawana. Ndio sana tangu papa Njoromeso yapana ndio na dada na papa utano ndio shida bado kangwana ndio kutomona papa kinyo to tuyisaye soki abuyo so to pra to former ba jeune fille wana atena na papa kinyo sikara na wala to basa comme bien quoi d'autres sangoyo pour bana pour la jeune fille wana jeune fille avec moi et pour les aller à wana on voyait pas mandando comme ce soir comme ça dit mon foni manyango Juliette moi qui était là non pas pour la chose papa table la yaki je dis ça wana sangani stoyo na batatora ba usana na ngwala mais il y a un certain moment, maman Gouana, parce qu'il y a une retraite. Donc, le groupe est encore maman qui est donc c'est la famille Balé, Mania, maman qui était là.
ezalaki jeune machine mosika so bazalaka mosusu wana basala so appel jeune mosika bangi parmi bajeune mosika na kati nakupa personne nationale na kati bangi kosangisa kosangisa bajeune fran kamaki moko baopiangaka lero baopiangaka baguitariste je na kati ya église kosika oyo bakube tout papa awusi bangi na jésus apika jela koyena bangi organisation deuxième tour. Alors donc, tant que vous mettez tout ça, non, il faut que ça la communauté. Il y a vraiment tant là, première communauté, c'est là qui banani, na banani. Merci papa balandi ya canal Congo Musique tozo kende malembe na ba kumu na biso ya Jejeki. Papa soki na landi yo malamu, c'est que Jejeki ebima na kati ya retraite. Donc Jejeki za fruit ya retraite. Biso toyebaka kaka fruit ya retraite ezali koreki mais tozo koapprendre ndenge ozoyebisa biso Jejeki ezala na bajeune to bajeune fille ya retraite sikoyo mais kama koexplike biso place wana ebimaki na retraite ndenge nini omonde nalobi libandelelaki ezali groupe ezalaki ensemble moko bakosanga yango epa bilokotala bango ntango retraite ebimi banisasitanderien vers la 1933 emonangenda osomo instrument ça va jouer chez les filles pour la retraite. Il faut la retraite, après, on va chez les filles, on va belé, il faut pas que la chef, parce que la retraite soit bien, ça va, on va ça la retraite, on va jouer sur ma jeune garçon ici. Ceux qui ont chez les filles, la jeune garçon ici, parce que ça va aller comme on dit, il va chercher les idées de noyau, il y aura pas de retraite. La plupart des gens la retraite. Avant tout, on a déjà. Ce que vous bandez pour ça, l'année, il y a Koreki, Namini. Koreki ba na retraite, Jejeki ba na retraite. Bozali kosangana ndenge nini to bondaki kokabwana ndenge nini? Bon, du fait que na kati ya Jejeki ndanga guitariste ezalaki dirigé par bana retraite kaka. Alors bango bana retraite bazali koyeba susu na kati ya kola bajeune musika koyeba pia ndenge bango bana retraite la kola bajeune après comment ça va? Tokosala ndenge nini? Biso soki tu vas corriger ya bajeune musika bayebi biso koyeba na jeune musika commencer la première tour. Bajeune musika biso koyeba on va oyeba soki mutu la guitariste biso tosala na baguitariste yebi lisusu. Tokosala barépétition to ezalaki ndenge nini? Bango basala barépétition bango jour ya lundi. Biso na baguitariste basala barépétition jour ya mardi. Donc okabolaki mikolo bino bosala lundi bango bazosala mardi. Soki keza jour ya Jejeki bango balongwe bakoyeba na Jejeki. Soki ekomi jour ya Koreki bino mpe bolongwe okeyeba na Koreki donc bazokaba na bongo. Merci bandeko balandi canal Congo tozali kopusana malemo na émission na biso otala basecret ya boye ebombama nani ayebi yango lelo totoyi kokundola bankumu mpona kosolola na bango bapesa biso vraiment histoire ndenge nini Jejeki ebima oyo ezali occasion ya koyebisa bana na biso mpe bakoko na biso ntango bakoya kokuta groupe kitoko oyo bayeba mpe histoire ndenge nini yango ezalaki. Papa tokozongela yo tokeyeba ya papa mokonzi. Papa boyaki bino bokutaki na bajane ya bisika bosepeli kokota na groupe de guitariste kimbangiste oyo na kala bandaki kobenga Gitaki. Eloko nini emotivaki bino mpo bokota na groupe yango? Merci mingi papa journaliste. Eloko oyo emotivaki biso tokota na groupe wana mpo biso nano tolingaki musike. Soki totali na musike ya libanda oyo eza ezokobeta tozokota na musike, ntango bia ezobeta tozokota na musike, zaiko ezobeta tozokota na musike, donc sentiment ekotelaka biso na nzoto. Lokola lingomba papa tabengi ayekobimisa koli bagitare oyo tokenda kolanda musike ya libanda ya mokili tobino lingomba atie groupe ya musike lokola biso osepelaka nango esengeli tomipesa na groupe ya lingomba oyo tokumisaka tata nzambe oyo yesu mpe moki mosantu ya wana ekokotika biso tokota na groupe. Donc papa soki na comprendre bien nzambe loko azali na mayele na bonzambe amonaki bana ne bazalaki komipesa makasi na musique oyo tobengaka musique ya mokili. Alors mpona korécupere bana na ye
yango a créé groupe de guitaristes et kimbangistes pour esunga bana ne ba bunga te na musique mosusu soki na comprendre bien ezali boye ndenge otini donc papa azali nzambe ayebaki makanisi ya moto moko na moko atali ti abino soki natali kaka boye bana akobunga nzela na wana ayaki kocreye groupe musical na bagitare. Vraiment merci bandeko bani Canal Congo émission kitoko pour trouver émission na bino ndenge tolobaka soki bosepeli na émission bozanga te kokomela biso ba numéro eza wana bokoma mpe na bacommentaire bolike boaime bosabone esalaka vraiment bien na biso baanimateur ya bémission oyo ya Canal Congo. Merci tozokoba na bankumu na biso papa conseiller général tozongepa na yo tangela biso banani oyo bazalaki na komite ya liboso na groupe Gitaki epuis koyebisa biso Jésus eyaki ndenge nini mpona kala bandaki kobenga bino bagitaki kombo ya Jésus ewutaki wapi. Merci mingi tuna yo wana tanga kombo ya komite ya liboso ya membre ya liboso wana epone tuna ya suko ebisinga ya Jésus elaki ndenge nini. Bref Jésus ezali kutafundaki yango nous avons regardé le mot de là, fondateur de la Coupe de l'année. Comment Jésus est réglé? Et à ce moment, on a sélectionné chaque jour. Pour que nous ayons comme quoi demander mon avocat, il fallait se voir et cause des statuts comme on vous dit, il est banni de problème facilement. Tel que par exemple, la footiste, parce que la footiste était au moins à tout. Tout ce pour passer le chumba ou bien tout c'est pas comme on a dit donc pas déjeuner dans la soirée de Tangaï aller me s'en aller pour tout ça on pas bien tout bien comme la fiki vous allez pas accordéon et comment kaki ce que je dis et que vous allez voir tout ça pour être courage de société ça va pour ça ça ne va et pour on va ça va tenir de pour on va comme vous allez pour on si vous savez comment aller Jérusalem ex-propriété là tout ce programme de charité Jésus donc il va bien se battre il dit comment Jésus tout peut rester qui va rester donc tout ça est tradition pour la communauté de Bosso dans membre de la communauté de Bosso pour se première promotion dans le temps de Jésus comme ça tout ce qui président Zaki Papa Dada Jolameso Yakano André Akufa donc président aussi on a président général président national de Jésus Israël à Monco donc bien sûr surtout le bien Jésus maire il a dit Fadi que ce sous parce que la commune soit bien mon musicien un peu comment Fadi il faut la Jésus et la vie mais ça c'est papa il y a pas dans la messe et il va aller papa Tano Bernard grand président vice-président secrétaire de papa Maduro alors une chose à la sur la tête inspecteur de ville Saint-Antoine et papa Maduro comme avant et puis papa Kama quand on parle il y a dit secrétaire je peux trésorier à un soliste. Et papa Kamene Dieudonné, il y a sa soliste, et papa Ntimba Gemawa, il est conseiller de Rwanda. Et papa Yanchongi, il est conseiller. Et papa Choni, dirigeant de Rwanda, avec le dirigeant de la GMC, avec comment on le dit. Et papa Chama Bodoua, il est dirigeant adjoint. Nous avons pas de fois chaque village, nous avons question, même comité wala, nous avons la finance. Nous avons papa Massamba, Raphaël, papa Raf, dans les relations publiques et protocole. Nous avons papa membre juste au nom de ça, papa Bouba Omer Okandwa, qui est un musicien, après on a gamme jusqu'à tous les papa Katala Paul, grand C. Tangayo Zalewa, tout le papa Kunku, mon entama, on est absolument dans le vent. Dans le tout qui tourne, tout le papa Konka, Edouard, il y a la base, il y a
toujours papa Otono Atata, il y a un intendant. Toujours papa le Samu Game Manuel et les acteurs accompagnateurs, on a la fonction de. Toujours papa Kalanga George, il y a un accompagnateur. Toujours Chouchou, Frédéric, papa Mandela Simon, Landu, papa Landu, papa Mbala Kissa, papa Saïdi, il y a Dieudonné, toujours papa Landu, Makibanza, Robert, toujours contrebassiste. Puis, là, je suis à Congo, Mingaï. Dans le cadre de la maman de Tiana, maman Miam Julien, et maman qui était là, Hélène. Ce soit là, je vais déjà, c'est belé. Merci, merci papa Timba, papa conseiller général. On est allé au comité à Liboso. Dans le comité à Liboso, est-ce que vous allez na ogi koye babai oyo bazali et le monde biso na bae oyo batika biso na ba comité oyo ya Liboso ya groupe de guitaristes économistes. Na comité à Liboso, je crois dans quoi de l'eau nous avons eu tiens là sur balai si balai on a eu papa comme sous kufa comme sous balon na bango na kada cheki tiens là sur balai gai na batuyo stu oyo donc na batuyo sur le terrain gai na koda Liboso na deli na batuyo stu na yeli na si ko ya pende ba ko sous bimbi si par là. Merci beaucoup papa, tu rejoins la côté dans le plan de papa. Papa national, Oki Bakongo, papa Timba, Autiko Tanga, na comité Liboso, Tango, groupe de guitaristes humanistes et Fomba Maka. Yo ozalaki na kati ya comité wana tozalaki parmi ba membres na kati ya groupe de guitaristes humanistes. Bakombo nini to bato nini oyo papa Ntimba pafa bosani oyo yo okoki koyeba o bazali na biso lelo. Bon, na bato oyo papa Ntimba abosani la plupart atali moi ngambu oyo tobosani kombo o eumeli mpe mingi bakombo na bango okima motu oyeba kombo na ye soki bozokutana kolo na mokolo image eza koyelo na motu mais soki abungama na basuti kombo mpe ekokosa oyo bakenda bamosu bakenda mokoto bamosu bavoyage bamosu bakufa tuka moya koyeba bakombo na bango eza lisusu Merci beaucoup papa Mokonzi, merci Tosepeli. Toujours maintenant n'est pas papa général, papa conseiller général. Vous allez dire que avez papa Diangenda, comité à Liboso, quand on va créer, vous avez la musique. Nini oyo papa Diangenda zali pour le quand vous avez qui, vous avez sikoyo, vous bongisa groupe ya Jésus. Vous avez papa Diangenda, vous avez déplacé na papa Diangenda, vous avez la musique, pembeni ya papa Diangenda. Nini oyo ya mutuya papa Diangenda zali pour le merci beaucoup Mutuna. Monsieur le famille na papa Diangenda, papa Diangenda, son na mingi, son na amsa so na bila so on a jejeki abo sepla ngo makasi au de tete donc ça très jamais na so on a hier sepla que pour soit 300 d'abord pour la sepla ça fait à peu près 14 personnes so na mbo ko na do cité mo que pas au fond de l'opinion le tout qui nous a inspiré dans petit peu de petit so na poste na bino na chiko baka voyage na bino na kila bino voyage il faut que tu me dises que vous pouvez la foi de Jésus, vous spirituellement, au déplacer surtout il y a des gens mercredi parce que je suis mercredi de mon côté et tu regardes toujours à vendredi on va footiste et puis les gens on va footiste c'est mon pote nous bâti papa là c'est à temps les gens disent la sûreté et moi je joue à mercredi du pays moi
soki lozwa mokili soki bango kaka azali bali bazali fa tu bamosusu ake wapi bamosusu na kopende soki nako devanse na motu yango bamotu na ngai ya pasi elobanga papa azalaki bo kama nina motu yango na papa na yo okosaka yango te biso toza koye chambre papa na yo na rolanga papa na chambre papa na yo ntina nini ndenge komoya mondi fondeka papa na yo na tini munabi wala papa na yo na kota na ndako ne seulement papa na yo aza kuti muna akuti ndako osaki semaine piasi moko semaine munabi donc ce qu'on y va c'est là dans ndako il y a une yebi batini pour toi donc sur la CC pas bon na chambre dans ce qu'on y va une chambre pas bien chambre dans le porta faut comment on la faire la bête parce que faut faire la bête c'est pour la chanson conseil belé on a et si quand on va le cambiar la jeune fille et si elle va se la jeune fille pour la jeune fille dans ce jeu là c'est pour la jeune fille dans et puis ils avaient surtout voyer somo na masa kwa papa sukana mkewana meka ko zonga mkiesi ba secret ya groupe ngo papa yebisaki bino ko émission o tozo salango baye o bazana kati ya groupe jeki bango moko ebele baye bakati tant tout ça kota na groupe de guitariste qui magiste ko beta guitare ndenge boyembaka ndenge bosala makambo na bino na kati ya lingomba yango sepelisa ya kota mais pour na ozo occasion ko yeba vraiment histoire bazwana l'occasion alors pour ezali occasion ya kotika archive pour ba musicien ya Jejeki bao ba histoire et ba yeba pe ba oyo ba koya na sima na bino ba yeba histoire pour isunga bango na musala oyo banaki alors nazo na place yo tukoloba mais quand ko yebisa biso ba secret nini ko papa denge da bande ko yebisa bino ndenge ba yango pe na kata chambre au pe ça bino ba secret na compte ya Jejeki et puis papa denge da yemoko asengaki ba encadrer ba jeune fille ya bisika ndenge nini susu papa denge da yemoko alobi non na concept la susu te que ba jeune fille bazala na kati ya groupe de guitaristes kimbangiste expliquer biso place wana mukabana na chambre na ye yemoko esengaki kuza la jeune fille on a sur le pont après mon seul machine filée pas de suite ça va que j'ai reçu le yemba j'ai fait atteindre la alors on a tiré ça pour nous la ça fait pas de avec tout le monde sur la fin de ça alors voilà tout à bien voilà allez on va dire on a une secret il faut y aller sur les filles pour qu'on a quoi même est-ce que ça qui pour conseiller vous autres on a dit que en fait là ça me semble que soit on dit non pas sur la fille va continuer on va dire ça so du coup et go belle la sens on a en classe na la sens on a na mo la sens on y a c'est là on est bien bande que on peut se poser cette question nous autres la fille et puis et quand on se permet de papa ni na o de tout transformer Teki wa utunakia Tatanzambi utubandili Wamute kwa filike fumu Iti ya kilulu ya kutu kila kumwa
Kuleta mutulu ante el buluzi, encuentra niña pues toca